Yeah. Naya? Oui. Très bien. Bon, Moussala délégué, Banda Yaki. Délégué? Donc, les employés délégués à Méli Massanga, il y a 5 000. 50 000. Délégué à Vandiwana, il y a 50 000. Après, ça a un bon wana, on a son maman, Massanga Namutuka, allez, puis Nabiloka. Allez, Biloka Bata Foutite. Non, noté. C'est quoi Biloko, il y a des gens changent là? Na charge pas qu'il y a eu des délégués. Comment c'est là, madame, n'a fait son rapport. Je connais Massanga, à l'objet Nicolas Massanga. Massanga, l'objet dans le côté, n'a pas zélandais, yo, madame, n'a présenté. L'accent non délégué. Ouais. Madame, délégué, Amelagi Massanga, il y a 50 000. À devenir, Manazo, c'est la mbongo, wana. 500 bona somba masaka na mtu kadeni ona somba masaka na mtu kadeni na bilo papa délégué na yeni délégué yeyo papa pesa na mbonga masanga yo meli po yo moko mila masanga 50 000 pesa na mbonga masanga et puis biloko batoki kolia ata yo moko olie biloko bato pesi te po nani ya kofutela o limbisanga d'abord on avait été la terrasse na pas quitté la terrasse na limbisanga fuma siko oyebete ke eza terrasse nanga liberté yo change na yo te yo vie na yo oyo bando banda vie na yo okoki kochange te papa donc oyebete ke ya terrasse nanga donc osala bongo na baterrasse ya bato soki okei oescroke bango après oyo kotombe siko na terrasse nanga pesanga na omona liba buzoba te pesanga mongo epi opesa mbongo bata male olie kuna nakovanda te epi 2 millions yo osenga ye ya masanga yo banda mokoni yo okoma délégué banda mokoni okoma délégué liberté eza nini kokanga te oalerte bato nani aza boye nayebi ete ya terrasse na yo mangesa apart ça oza mwasi na efanda okala tozalaki na kolingo somonga mabe moko boye lelele ça serve à famille yayete yo busana te okanga seni kanisa ata likambo moko nene obanga na yo nga nayebi ete ya terrasse na yo mais ozoloba mpo oza lese eza mwasi esila te ndenge otanga mwasi wana toviva kala mais papa apparemment ochange vie na yo te wana susi vie na yo te liberté wana susi vie na yo te mpo na age na yo papa ozocontinue kaka na baventure oyo se retrouve na prison makala sikoyo so eki terrasse na nga te mbongo bato na minute oza nango na te ngo suka na ndeni nga pena mpona te na nga na bamvuma onaki nga mo pena bango nakosala yango te na komana te wana te donc ebisanga yo ozalaki mwasi nabandaki na opie nasungaka wapi olataka oliaka omelaka na mbongo na komaka ndingo na yo otikalaka masanga nasala nini liberté omoni garantie ya terrasse o euta na poche no te epuis mamasango nga nasombaka ata 50 fois na okata na ekota na kati nakoma yo bayebi soki nga nakoma bata banyongo awa eloko nini lokwe nzambe na bomboyo nabikomanga parce que eza mbongo moto mpe nakendaki mwa po okutanga te kasi nzambe asali grâce mpona suko yo suka olekisi parce que olie bambongo ya bato oescroke bato makila bato ezolela na motu na yo yango nzambe amemi mpo yo suka liberté lelo eza nde suka na liberté opesanga mbongo na nga okopesa mbongo na nga mpo eza motoki na ngai mais fo sambwa bongo siko oyebisanga vino ezaka be fo sambwa liberté c'est pas normal wana soni te yo osalaka buzoba po bengaka banoko na afrique d'ici basungaka o na buzoba oyo osala bango nde baza koencourage na buzoba oyo kokoma osala
business donc na batu mais moi bilo musa wa est politique mais to so mani bogo so ma ba prière nani azonga na yo ngai eza oye bilo ça nazoyeba omoni botikala kokosela o envoûtement oyo eza envoûtement te osala makambo conscience na oyebi makambo ozosala koloba envoûtement te o famille na nga non napesi nzambe merci parce que ça na terrasse Marie voilà excellent c'est de mba mfunde la sambo na sambo na bingo la traiter filmer na sambo ma pe omoni na circonstance biso pesa nzambe merci les aboulis ça na sama kama awa ko kutana pour attendre pas na ope parce que na nzelo le kangai la personne numéro na ote numéro c'est le numéro na et moi après de mettre au ça biso via mon Dieu et ba na bo nzambe on na ka le pela bo na server bien na orienter va faire sur les niveaux parce que na milo c'est rien pour moi tout non yebo tikala wo non c'est pas mambo ça la tête obika ndenge dollar echité nango makasi boye papa 2 millions oyo sengi bapesa yo wana kosanga na kuwa ya to ndenge nini omuta mabe makasi omoni 50 000 oyo yo fo pesa nga ya masanga na ovanda te na 20 000 ya biloko yo mutu moko ozone biloko ya 20 000 yo kaka mutu moko masanga 50 000 70 000 na yo mo mutu moko papa fo futa wana mbongo wana tika buzoba boyeko soko yeli ngai 70 000 ya bato wana nde sikonga na pesa wa telefone na ganga te na sani oyo eli kolaksani problème te zo telefone o yetango kuna koto telefone omoni nga soki aye na mbongo wana te soki na 70 000 te akozwa telefone o te na power te mpo ani buzoba makasi boyeko mpo na ni bongo non makambo osala ya normal te oza na susi na ngai te oza na susi na ngai te mpo ni boyeko kotia babutei oyo kuna oyo yaki motema mabe etika eloko wana yaki motema mabe oyo omelanga na babutei mpo ani bongo kosalaka très attention na bato nyonso to bazoyaka awa mais siko bakoma makasi azoya na komba delege ye aza delege bana mokoni akoma delege bana mokolo nini soko opesaki ye mbongo me nayebi te tongai tosuka wapi nayebi te soko obenga mpona sala neti nga napesa telefone soki oye na 70 000 ya bato oye na 50 000 ya masango mpe oye na 20 000 ya biloko kolia ozwi telefone ona mpona osala yango elomo te kaka bongo baloba mabe baservir yo biloko yo moo mutu moole biloko ya 20 000 apokomisi kokritike biloko baservir yo opesa te 1000 francs te oa mutu ya mabe yo mpenza oa mutu ya mabe mafolukelonga nzambe na bino nga nafutelo 20 000 lobaka ke terrasse o 10 francs ekota na kati ndenge lofutelo 20 000 napesa oni nani eloko apeso te power nde refuta banyongo oyo tiki power refuta mbonga biloko olia na mbonga masanga power nde refuta mais tu vois on a le bien on vit na yo est-ce que son tu dénigrer est-ce qu'il y a grave et vit na yo ozalaka bon vit na bon ngana peso sim tema kende na bit osa nini liberté osa nini il faut une opa na ngata na terrasse na ngate sima nzela kende na mona suma kono na terrasse na ngate na sima peso te yi e yambi yo et servir masango meli ofele yanini okoma delege bana mkonini ki delege na yo bana mkoni eke escroquerie tata mkolo bo nane poli ngana koza poli par exemple te dima na bito kende